moi si bon bien que moi respect moi mon Dieu soit là ils aura même pour reste de ma partie de l'état de sécurité alingi apo ma relation wana ba politique na pas tout ça pour polo quand on a au localikambo pour le problème n'est pas derrière il y a qui va courir quand il y a un peu de cycle ma pas tout ça c'est puis on va tout ça de la cité hein c'est pas dit aux hommes on a fait ça pour pas derrière non on a pour madame jamais au moins donc on va répondre notre pour madame parce que madame elle paye mais pour la raison non, ne touchez pas, mais ouais, parce que vous n'avez pas ça de la foi dans la bouche de Dieu. Aux hommes, mais tant avec Mouninga, il faut comprendre que pour tout belle fille, elle a besoin de réconcilier avec tout le monde. Nous doivons également. Fais silence. Pourquoi tu les mélailles? Tu as dit si mourra. Pété. Ah, c'est à cause de ma campagne. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre mission, votre mission Poussoko qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka Ya Basongi Songi, autrement dit Jeff. Voilà mesdames et messieurs sur mon plateau, aujourd'hui j'ai pour vous comme mon invité Bianca Zanga Mwanasuka Ya famille Libotande dans le bar Mwanasuka Pis Mwanasuka et Zarabongo. Waouh! Avant tout d'abord on appelle ça Malouba, on appelle ça merci beaucoup dans la coutume de l'écriture Maman Koma la reine de l'évangélisation qui est Belvi Kandi. Belvi Kandi, la patronne, mutatika bango na défaut, mutatika ba voisin na défaut. Kino lelo posa madame Belvi Kandi en tout cas et si la raté. Eh ngwana bomona oya ya na version oh donc posa madame Belvi et si la raté sauf karaké sauf que ça impoli en tout cas pene ya la patronne okozala te museka na batu tout il y a pas impoli. Voilà, merci beaucoup dans mon papa héros dans l'ombre qui est les boss âme et pourquoi pas Naïmoko maman sociale madame Edwin Duchesse Tunani maman sociale en tout cas maman Zamba Bakisi la le bilan ngata Bianca Zangate 15 ans après na Bakisi ba 20 ans na ma vie ba tout au ba ka kofinga ngati ya internet en tout cas ba pesa na mangoyo madame Edwin Duchesse Tunani et pourquoi pas dans notre vieux Blaise Mokabi chauffeur patron na kati à Paris en tout cas merci beaucoup Nayo mon vieux, merci beaucoup na Serge Vita les bijoutiers balobi mon vieux il y a 23h59 donc avant tant eta Maya Zala déjà vieux na Serge Vita les bijoutiers wana na moni bongo Yannick Bolunza établissement Fabi Metal bino besoin na posa ya construction en métallique en tout cas vous contacter Karangai na plus de 143 89 155 28 36 plus de 143 89 155 28 36 wana bon c'est vous contacter nga WhatsApp appel normal en tout cas on peut mabino kino et pas ya ingénieur Yannick Bolunza. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso bolanda kabiso na kati ya Active Final télévision ainsi que na chaîne ya Bianca Zanga Mwanasuka ya famille Libota. En tout cas, merci na bino bon compter toujours na kosala boye, bon commenter, bon partager, bon liker émission na biso bino obo sepelaka na Bianca Zanga Mwanasuka ya famille Libota bino obo sepelaka na Chacha la Cléopâtre Mwanasuka ya Basongi Songi. Voilà, bonjour Bianca Zanga. Oui, bonjour Chacha. Bonjour, merci beaucoup de l'écriture maman Moreau, Clara Gauchini et puis internationale, la reine mère, avait vraiment moi je suis à la base voilà. Maman Dieu, maman Marie, maman Kazé, maman Kolo, en tout cas vous appelez mon nièce, vous pouvez savoir belle vie. Parce que poison méritait toujours vraiment. Merci beaucoup à Dom Lessa et merci à Odette Lessa, maman la Lessa, un grand merci aussi à Majos Lessa, Dodo Lessa, Richard Lessa, merci à Tom Mifi Lessa, Papi, un grand merci à Irem Kialuta, Richard, merci à toi Nadi Kialuta, Josélie Kialuta, Patricia Branco. Comment on a laissé Patricia Branco.
bibiche musonga ekupa décoration et boni basanga maman Nicole Loboko. Merci beaucoup à Duchesse Evelyne. Yayo leki bolango leki tellement belé na moment to bosenga kama lokola ba 30 ans na bien parce que tout monde est au bango na azoti ka bango na bomo été mérité kozala envie parce que ma finga zo mata me ba 30 ans na ba vie na bango ba pesa au Duchesse parce que zo mérité ngo. Merci à mauvais propre Blaise Mokabi ba chauffeur pour tourner bana pour photo à photo ça c'est pas facile. Vieux à petit à partout. Il y a vieux Danou Kimiala. Comment les autres qui m'arrêtent Danou Kimiala. Danou Kimiala, vraiment vieux à Katanino. Et puis nous voilà comment merci à nous toujours là derrière la Victor et moi la et chercher ma question à eux et puis merci beaucoup Nayo Bianca Zanga. Là je tiens à remercier mon bien chéri qui est Paulin Lissou par en tout cas émission Royo Serge Vital et puis je ma tête pene en tout cas vu à 23h59 tout le monde a vraiment et ça là kitoko Lissou makasi Bianca Zanga boni basango ya pasteur Didier aussi mon a pas vu pasteur Didier oui film vraiment ils ont talamaté je le suis pendant mais vraiment ils ont été comme dengue dès là vraiment de tout raté en tout cas c'est dans l'environnement na biso to la muka vraiment to consommer film na biso parce que ba ima ko tshepso na kata distraction mo boye to me mama famille bote to me mama to ça la focaliser toujours la film na biso pasteur Didier parce que on les a chaîne mère donc avant on compte na ba chaîne na biso ta pas faut nga kuna non la belle vie télévision consommer film pour n'a pas consommer l'émission la biso vraiment et ça biso bien parce que film est en matin biso déjà dans la premier épisode déjà dans la 100 autre la mon premier épisode de biso beta en tout cas toute ma famille bota biso nyonso to consommer vraiment film et ça la bien vraiment. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, mais on dirait dans mon sali constant, dans sali analyse, dans la rétrospective, na elo comment parce que balobaka la nuit porte conseil na bateau yo balingaka ko avancer. Bon, puis que to lingaka ko avancer, peut-être ça la impasse surtout mingi vraiment na kati ya carrière ya madame Belvi Kandi. La sali conseil elo comment à chaque fois Bella production et ta film na kati ya Belvi Kandi, on dirait ba voisin ba yaka na distraction moko boye. Pour n'a pas distraire mélomane, pas distraire ma famille, pas distraire mille format, communicateur, n'a pas communicatrice. Et là, on y est ça là. Voilà, merci beaucoup. Très intelligent. En tout cas, félicitations, Chacha. Merci. Au moins, une famille, ceux qui ont été bâtiment, ils ont bien à bateau. Après, 20 ans, on a le premier épisode, on a 8 ans. Déjà parce qu'on a 40 cas et bien nous a raté. Voilà. Bango bayaka na biloko moko pour voir que non on dirait bango kaka nde bato baosa nini. Donc basa biloko moko po biso pe tokota na belle na bango. Tellement est-ce que timbela bango on kota na belle na bango te beaucoup plus que oui sa famille mais au plus les tous on est ma femme ma belle. La maman chérie kota kate jamais ou comment la maman chérie au moins il y a Sylvie Jolie au moins la maman Claudine Bokatola maman José Busadisu pas contre la kacha il y a ba film na ba moto de émission ba kota kate au beaucoup plus baza focaliser toujours et pas madame Belfi au il y a moi na osema na biso moko to bina kata la distraction net ba ye D'abord, il y a des gens qui patinent à l'ouana, il y a des gens qui sont allés. Aux hommes, on a monté. Ah, oui, mais non, on se fait ça, ce qu'on est tendé. Au moins, moi, c'est mon côté. Peut-être avoir respect, nous avons beaucoup à Zoaka. Nous aurons même au reste de côté. Mais à partir de l'état de ce qui te séquisse. Allez, à pour ma relation, Anna. Très bien. Donc, allez, comment à quatre quoi pour m'entourer écoute. Donc, on sait que la maman la mise à côté. Ma maman est oui, ma maman Annie va super. Ma maman Annie Boya Poutou. Ma nanou Lungengo. Ma Pierrette Wana. Et là, on sait que kaka. Tout ça la focaliser. Tout baser trop la film et la biseau. Ma la grande âge. Ma mamie t'a dit, Nawana. Donc, on t'a kaka toujours. Donc, consommer film et biseau. Consommer film et biseau. Et à la matinée, aux acabos. Au monde, il y a un peu de
vraiment tout ya famille to consommer film biso voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, réflexion, il y a malin, il y a beaucoup la paix au soulevé car comme il y a ma partie, tout qui est non car je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et nous connaissons, oh il ma partie, ah ouais les na famille, oh t'as tout na madame Belvi Kandi, mini vraiment, tout le monde a madame Belvi Kandi, tout tient qu'à des mères niangi. Et nous connaissons bah ouais les na des mères niangi, tina émission à qui nous traiter des mères moi no, on dirait il y a des combos il y a des mères té, on dirait des mères té, on ne sait pas. Est-ce que demain on a eu parti? Demain on a eu parti, il y a des parties et des demain on a eu. Oso moto ko sa ba yoni te ma parti sa mukolo to yo sa ko luka likambo ko luka problème pas demain on a eu ba to ya. Comme yo sa ko to pe six ma parti o so six biso ba to tina blaza sente o ta hein oh biso to tina blaza sente. Yo ma mukolo ko ba pesa la ta bouche di sangate mozo ko luka gel na teme onye tina no ni moni Thérèse ako to na zone de turbulence Thérèse ako so conduire au erreur ma parti ngana yaka na banga kana maputu te ngako mangala ko choper au kanisinga tango lingo finga de mer est-ce que de mer na fingi de mer nyanga tani kombono wani bilo ni otu kozabo ni otumba de mer nyanga ngo chena mutalaka de mer asa bilo ni elo on ma bevma o de mer amemi ngambu yo na Thérèse mama mukolo mo biso to tutako zambana mama shako ta Thérèse biso to tinda yo to zambana mama shako o za na mbanda ya suzi batu biso to ba to tinda alors mo luka ba place nini o ko lekela ma parti nga sina ba place te aboti so mwana no za naye yo finga de mer nyango finga de mer nyango ala ko za makambo mo so amoti oh ah mo so luka six ma papa tout bat mais biso ke te ah biso na internet wa musisa nera na se kata na biso ah wa neza ko ba tata te na ba mama te oye to oya o ni respect to pe ko parti pour la biso ko ma parti na lo ko parti o ni respect to pe sa ko parti te na yo mo nyango mabe yo mo ni ke yo no za mo konzi il faut ya o samwa ye bana ni ba ba mi ko ko la fin du stade na ye bana alors silama au moins place de l'enfant ok dans la bafon wana duko me la bafon na kimela ba na mikelo vanda na bango oya te aweza so ye o le la mama makamno tu ya mabe ba ka isa itali na duko silama na yo Thérèse posa yo tu na mo Thérèse ne kingo sembo ba o ai biso te ne kingo ne koma Thérèse kingo silama oko penga Marie-Hélène Mbangu okwebisa mama Marie-Hélène kopekisa bana wana awa biso tosambwisaka bato tovandaka kimia mais soko ye tokoya yena nyanga yebi yo te yenu demi demi est-ce que parti vraiment na niveau parti akobenga demi nyangi mwana o demi nyanga likona mayele parti demi nyanga likona mais tango yosala groupe évangéliste o marke boza patakala mwana succès te pourquoi oluka baactualité bosonga na génération eyelelo pati topesa makambo oluka ozwama vraiment omona nga nazalaki dessus komona comportement mapataka l'émission na égérie commetteur niveau akumisa belleville mais lelo na comprendre te mapati soki alie nini yango est-ce que ntango Thérèse apesaki yo nini yango aosambwa awa omoni teke mokili ene nango teke yobota na blaise mokili eyebaki teke blaise asenta yo ozomona barezi ekote kuna ntango ozokota sukuma ya papa blaise wana namoni barezi kuna alobi ke tosilama famille libota tosilama parceke toyebaki papa blaise atournaka na sikoyo yo koyebi te barezi aza moto ya stratégie ya malamu omona abeti pati bordure mais ya propre omona po moto kasi moto ye namona barezi ke pati abotana nani na blaise barezi abomi pati komonaka internet ya église te pire azalaka te ozomoyoka te so oyo kotumba nani oyo ofina demia ndengi nde bareso ya bongo akoetale kaka buzoba na yo atournaki kuna na sbt nani ye ma pati atournaki na sb barezi akende aza kote ya babakuki bato bayambaki babakuki siko barezi azalaka bakuki atumbe sundeni yo yebaka pati abotana blaise nayebaki te sikoyo oyokana moka nani
Quand on a parti à Zoba, ma été. Eh, pas ça qui s'est dans le ballon de solo. Voilà Zoba, moi que Bayamio, ma bomio de Souba Moboko. Papa Blaise a eu solité. Oui, il a qu'il est passé. La bête est là pour moi quand j'aime les côtes. Aux hommes, là, tu as déjà. Ngana yobo yo kana yo ko finga na famille du bota ata yo ko sali les ali blessés les on même sa relation là bébé quoi parti je ne pense pas pas en même sa relation mais li pas maté ko fele jamais oh c'est ça la partie si la main tala na ko même ka masolo oni patu mususu ba yaka na ba fille ya batu ayende animoni sa ke ko la yenda sana monopole ya koloba on dirait yende azana na autorité ya koloba on dirait batwa yoka ba mono pati o salera Thérèse a conduit yo derrière Thérèse a conduit yo na ba Thérèse ya ina bosse na biso ba Thérèse monoko Thérèse ya o na eza bo o sali ni kula beti monoko beti o ba ku o za ba koko sa semane o ba sila mate. On se trouve déjà au bougi. Au commis d'amis, gou. On commence à vie à l'invité. Ok, le sang, c'est moi, on a tout au pota. Tiens, les fourmis. On va soigner les fourmis du cola turbo. Dans la kéma, aïe, dans la kéma, non, kéma, canabino. Ce que va la mission qui vient de la tête, on a parlé pour la moto à coup forçaté. Attends, la kéma, pour ça, on a dit ma caca. Attends, on a dit 20 ans. Suka Mandela bimaka kaka ozomona donc ko tika ka batu bavanda so batu bavandi kimia so batu basali nini tika batu basilamaka nga na regete na comportement ya parti on dirait mwana moko mukie soni maintenant nazoyoko awa eza makambo ya parti mbele ya koli soki parti nani lelo oyo awa ozobimisa susu kombo ya Thérèse asali oh kasi bango bato bayenda ete ye moto ayenda ete ye moto ayenda ye yango natuni estce omonaka Thérèse ndenge akomaka parti estce otuni Thérèse bana otuni Thérèse place oyo nalingana kota otala bijou la reine ndenge akomi pati okofuka maloba bijou la reine osenga bango olingi ya olingi kozongisa komona naotalisa bango baza bata buzoba mikolo ya buzoba bozobeta tolo bino boza bancienne bobetela yango tolo mais mwana moko mokie awuti ne kutu dans le néant aye abatre record na ye akomi likolo na bino bokomi kosambusa ye bokomi kofinga ye bokomi oloba ba n'importe quoi sur mwana na mokie wana tandis que angelo ya bato ayebi ata lisumu te bino bambulu botaba ntango bino bonai korene kosala kindumba mais baza na classe ozomona mais bapati wana baosala bazotourne na bagroupe évangéliste lelo bato mosu aza nete azali mosu alibuma mama mais lelo abimi bokomi koya kofinga mwana bato moke te bokofinga belvi te tokofingana mais on dirait na bamakambo nyonso ata madame belvi aza te ata likambo madame belvi eza te mais balingaka komele madame belvi na kati ezalaka pourquoi aleki bango na siksi aleki bango na makambo yebi yango te ke fo simba belvi kozwa makambo oso oyo osimbi belvi otala so osimbi belvi te otala matala au moins moi na libumu efinga matala ekweyi lokola jipon afinga madame belvi akoka bajeton po anipote akorépondre mutu oya orépondre aza te ndenge akobalanga ndenge akosukisa ese gloire ya madame belvi tokokabolanga mwana wana ozomona oyo libumu koyo batama ekweya wana jamais tokokabola gloire madame belvi ata na bapati wana ozomona pati azoya po tozomisela actualité pati ozonga na actualité na komba deme non na komba madame belvi jamais omona tokorépondre te na komba madame belvi parce que madame belvi elle pèse belvi olanda bazobana te baza mayele te est ce que pati Thérèse bakolata bino na nzoto vous pèse pas vous pèse pas Belinda vanda nokimi maman bébé vanda kimia ta mouche est là elle va parler pour toi bébé qui est là ta mouche yo pati bakolata non jamais koseka te mapati na basuccès nyonso asala na basenta ye
basenta yo polo neti baosente yo bapesela ata bouchon adisanga te ozoya kofinga Demian Nyangi mwana moke aza na avenir oyo akokisi ata 35 ans te yo ozoya kofinga Demian Nyangi na tv ozokela ngo ata mabe yo ozala agini mposala ozala rival ya mwana na moke Demian Nyangi bino mikolo boboka eklema ya bato Teresa, oza mobali te bokowela nga Demian Nyangi. Akati mobali Demian Nyangi amona ne alinga bakoko te. Yaza lokwa mobali wana te bokabola ke yena Vesilasi. Yaza na ebo te. Mama na ngai no ki obeti komba Vesilasi awa. Lelo oyo supposons que ndenge mama Enisa ye alobiki na anniversaire na ye akosepela mingi kobengisa madame Belfi Kandi na madame Sila lelo oyo soki réconciliation esalami eosala ndenge te bayokana te bayokana kwana moment déjà ezalaka basala réconciliation na seleka osomona mpona madame Belfi aoya na ye kote wana meza ye tema ningane rakim te aoya na ye so basali réconciliation nzambe azwika lokumu ti po biso nini atu mpe tozelaka réconciliation tota siko soki tosuka wapi mais tema nana eya te ekoki kosalama te parce que moto ayaki bien placé numéro 1 c'était nani papa na biso de la foi omona sila ya très impoli ozomona impoli vraiment na ndenge moko boye ya ocarré comment passer de la foi oyo aza père spirituel ya bacomédien papa masuma orespecte soki nani passeur de la foi alobi naza na posa priere mpona bacomédien bapapa masumu bazalaka baprésident lobe bakendaka tokola sila azomona passeur de la foi ndeni papa nakota nango wese en deux reprises passeur de la foi abengi yo pour biso kutolo bade reprise toyebi te so ezala mbala combien ozomona oya te bongo mwana moto lokola sila koza na bénédiction yango omona échec eza toujours na ngambo ya sila parce que ozobanga basala nzambe te nzambe alobi ne touchez pas mes ouais parce que monoko passeur de la foi eza la bouche de Dieu ozomona mais ntango abengi moninga ye po comprendre ke moto oyo Belfi oyo alingi rankine te elle a besoin de réconcilier avec tout le monde moto akoyo eza nani Vesilasi ozomona bonde madame Eunice maria fingo kotala bazala très impoli baya manke opamba tika bango soki obengisa biso toza na biso toyala biso madame Belvi azatikomprane madame Belvi aoya mais mpona sila bosana oya te mais on dirait makambo oyo na famille libota vraiment eza na impact te makambo ya mama Enisa mais kote kuna epa bavoisin bato nyonso bacommunicateur nyonso ya sila batelemi baye kotelemela mama Enisa kotala mura mais yango bakotelemela ye te yokanisi mura pede aske akolinga makambo ya nzambe eske bamura batendresse babaresu wana eske bango baza na posa ya réconciliation ya Belfi na sila non bango bakoluka toujours ene ezala mpo bango baya kofinga madame Belfi batalama ozomona oui po madame Belfi soki mama Enisa abi Belfi na posa akose présente akoya mais sino oya te yango omoni bacommunicatrice bandi kofinga deja mama Enisa mais tozonga nanu mwa nsima moke epuis nakokota mpe kaka na sujet oyo na émission moko nauti komona balobi ke motu oyo atindaka Demian Nyangi aya koinsulte aya koloba n'importe quoi ezalaka madame Belvi nasi sa phrase ozwa ide mais lelo oyo tant tozomona bacommunicateur mpe ya sila bazoya kofinga bazo kosatake na bato ya madame Belvi Kandi tokoloba nini par rapport à ça omoni bango balobi ke madame Belfi atindaka Demian Nyangi afinga sila po ya koyebisa biso Demian asabenga sila soso tena tuna Demian daza afinga sila bakomikie Demian Nyangi avanda na plateau pa traité sila taille mabe grand jamais mais mour avanda na télé pa afinga Belfi makolo poussière bavanda na tv fo bafinga Belvi lesbienne oyo Demian Nyangi atikala kopeta teke sila azalaka na relation na Suarez o Belvi atikala olobango te ozomona omoka
solo. Amorce. Oui. Yango na ba solo. Demain na vanda te na kitu kwa koloba ke si na zaka na relation amoureuse na soirée. Demain na ai bien moté. Na pesi ko de la ko mama passer. Oh ya. Nous la place aux allées. Ah, na kanisi wa ya joueur. Kwanza na poto. Kasi le kwanza na poto. Soirée na biso ya mwa mwasi. Maman pasteur, je te salue. Ozomona au grand jamais baya na biso émission oyo demain ndenga vanda afinga shida libumu kodo. OK. Isala te petit ka lozala te tika obimate. Mais yanga be vanda te ba finga demain nyange. Ozomona. Très bien. Yanga bi mwana yanga bi geita aba na kita azo ko finga belle vie. Est-ce que demain ndenga sa vanda aise yanga be zo sa soni. Aïe, mais c'est un gabi qui est né, nous avons eu, vous m'avez dit, nous avons vu, nous avons vu, nous avons la sonne. Mais nous avons rien fait. Aux hommes, mais ce que nous avons vu, vérité, mon copain, et qui a commis si madame Bellevue, et pas la maman, ils ont insulte. Pourquoi? Donc, il dit, moi, il s'est mis sur des mains, il a facile. A fini assis là, mon copain. À ta place, moi, à ta jour, mon côté. Omona mais bango ya ba finga Teresa finga de mère nyang tout ça pas na Teresa parce la valeur de mère nyang est-ce que de mère nyang ba kola le pour ko moi Teresa là la kine fomi di kola pour fort hein on a ça ne fomi na yeba ba ba lo bana yo na ça ne fomi mwana wana na ta ko mwana Sabrina dehors oh Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle dort. Pas mon lait, je te salue. Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle fait de l'eau là-bas à Efomi. Et Fomi, c'est la maison. Ah bah français, quoi tu sais. Oui. On se montre là-bas. Oh fille, oh bah moi t'as mon eau de main à côté ça la beauté. Oh de main à ta aussi fille na solité. De main na sa fierté ba parents na ye. Funga na kela ça la nous na maman Thérèse pas ko Thérèse. Na kela ko ça la nous na Thérèse pas na ye. Ozomo na kela ça la nous na Thérèse. Moi na so kate la maman na mangala na ntima ko tukeza mwana na ye. Ozomo si ko de main ngi na pas na fille na Gabriel. Obi mo de main na oye na Gabriel. Na de so tambo. La sila sila on s'en ya ko bibate et puis mon kola ko yela Teresia ozomona olinga mo finga mutu oyo aza exemple à suivre parce que ata musi carrière na été yaza lo pas humanité ba joie na pas contre la bureau mo kondo faut pas joie non ozomona voilà en tant que sila ba parti aussi pas Teresia. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui. Je dis un grand merci à Pam Smaton de Roazaki Bongo derrière la caméra. En tout cas, il y a voilà, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup Kino Nasuka, il y a émission, merci beaucoup bien Kazara pour la disponibilité. Ezaka juste pour la émission qui est au commis Nasuka émission, Mandiko Malandina retenir. Non, on va retenir. À partir de l'élo, l'anniversaire va vraiment mieux surtout pour les moments des mères niangi. Parce que parce qu'il faut finir la si là n'est des mères niangi. Si on a le bête pour la belle vie, peut-être ça va. L'anniversaire n'a pas pour les moments des mères niangi. Pourquoi il y a plus pas pour pas des mères niangi. Mais l'anniversaire n'a pas mot des mères niangi. En tout cas, belle base à World. Parce que bino donc pour moi mon ici que voir la cheville à belle vie. Donc, comme écoute même pas la cheville à belle vie, vous allez ma des mères. On doit retenir pour moi. Partir à Sony, Thérèse à Sony. Merci beaucoup, mon vieux Jean-Paul Kapinga. En tout cas, Yaya, courage. Courage, mon vieux, courage. Et merci à mon vieux propre Tito d'Acosta. Et merci beaucoup. La Jana Banaka a voté ma petite Bangala. Babi,
Renate Kitenge, Yahweh Yango vraiment. Et merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium qui lui a commandé soit belle. Merci à Sarah Lema et merci à Yomono Kanisinga. Un grand merci à Pamela Matondo, à Petite Chérie, à la caméra, Samira Abba, Tipini, toutes les côtes, ma famille, on est ensemble. Ce qui nous a besoin de tout le coup. Voilà, merci beaucoup à mon habilleur chéri, merci beaucoup à Bion sur Bolina Rabiso, na Katia, émission la Biso, il y a coup sur coup, restez toujours branchés, c'est réciproqué, coller, scotché sur notre chaîne active finale. Quant à nous, on dit au revoir.